On change l'histoire du Congo. Peuple congolais n'a pas. C'est ça la vérité. Tant que vous dites, Tata on a Welsh, Amérique au Sakana Parlement, il ne peut se mouiller. C'est ma cinquième pardon. Est-ce que vous avez député à 50 pardon? Si je suis à Kima, à côté avion à Banemi Bani, tu côté d'avion au Kangi, tu sais passeport à Zabelge. Azabel, je peux pas dans ça. Belge. Papa dans ça. Belge. Papa dans ça. Belge. Aïe comme député na Congo. Tengai na za muto makila oyo. Na botamba awa, na koli awa. Na zako na takupe liboso porto oyo. Na koli, metango mwana kolaka akoko tanga université tata tanga université. Alors mais tata kotika na tata. Na mboko oyo, bako so yote muto asala politique na mboko oyo. Auta na mulimo oyo azate. Ata ba yo ba seki konyo ko biso na pouvoir bauta awa ata ba yo tozala bango na opposition bauta awa ata biso ba combattant na poto mutu nyonso mulimo oyo nde elanda biso partout sala benterno to basa kusana mboko oyo soki le biso to uti poto to ye na mboko oyo to landi bino lelo ne yakobisa bino merci na temple ya résistance place masolo ebanda soki mutu abika abanda politique na mboko oyo abanda nde awa direct ou indirect. Nalina loba na ba kisape moki moi question bosongi songi nga kokamwa iyo zaki kuna na gombo komi ko ya temple génération comme la troisième génération ya bato babimi awa lelo te ko la Monique Kitoko to saki ko lande depuis poto mwana mwasi oyo asali musala munene na kati ya UDPS lelo to ko sepela to uti ko zoye bembe na ye na centenaire to komi na palais du peuple siko to komi na temple ya résistance place masolo e banda pour Ezalaboye, il y a un place de Congo France. France.com site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com sala benterno to basa kusana mboko oyo soki le biso to uti poto to ye na mboko oyo to landi bino lelo ne yakobisa bino merci na temple ya résistance place masolo ebanda soki mutu abika abanda politique na mboko oyo abanda nde awa direct ou indirect génération comme la troisième génération ya bato babimi awa lelo te ko la Monique Kitoko to saki ko lande depuis poto mwana mwasi oyo asali musala munene na kati ya UDPS lelo to ko sepela to uti ko zoye bembe na ye na centenaire to komi na palais du peuple siko to komi na temple ya résistance place masolo ebanda pour Ezalaboye il y a un place to Nalina loba na ba kisape moki moi question bosongi songi nga kokamwa iyo zaki kuna na gombo komi ko ya temple obomisa ba kombata tengai na za muto makila oyo na botamba awa na koli awa na zako na takupe liboso ya porto oyo na koli metango mwana kolaka akoko tanga université tata tanga université te alors mais tata kotika na tata na mboko oyo bako so yote muto asala politique na mboko oyo auta na mulimo oyo azate ata ba yo baseki konyo ko biso na pouvoir bauta awa ata ba yo tozala bango na opposition bauta awa ata biso ba combattant na poto mutu nyonso mulimo oyo nde elanda biso partout yango zomona bakoki kolinga kokorompre ata 1000 personnes mais moko à côté de moi qui tozu victoire le gol tozu victoire lelo na Félix Tshisekedi Tshilombo na bi bande ona diaspora balobi boy bozonga na sima to sa musala na biso bozonga sima to sa musala OK na lobi boy oui bande kono diaspora babi mama go tunana nu nani Bishop Chatumba ye aume na kina zo sala musala nini kuna musala na zo sala yango oyo ba Monique basa ko sala musala oyo eleki awo ezate lelo ne tozolela Monique boye tozolela Monique na ra ya ba président tozolela Monique na bara ya ba ministre tozolela Monique na ra ya ba PDG tozolela Monique na bara ya ba combattant musala oyo eleki musala Monique asali eleki te puisque okoza la PDG d'entreprise mais histoire eko loin na mokili mais musala Monique asali kombo ne ko sila te na mokili oyo on va dans les annales du pays Congo dans les annales de l'UDPS bakotangaka Monique Kitoko ndenge totangaki na poto yango no biso tu bana poto tozala badini bamulamba tozala biso tu awa toye kolela Monique ezali cours sans relais elle s'est arrêtée a tiki linga na bato mususu bachatumba ba mulamba tozo continuer pona kolelaka Monique yango na za ko lancer appel na bato baza ko kanisike bosa na poto bosa ko sela bato boko na bamito ko na bandako eza yango ni boya non koleka molimo ya komba
kobundela mboka eleki kozala bandako eleki kozala bamituka yango ndeli tozo kolela Monique lelo Monique atiki biso bandako te mais Monique atiki baempreinte de sa lutte yango ndeli toza kolanda yango ndeli toyei kokumisa awa toyei kokumisa bandako ya Monique te baentreprise ya Monique atiki te mais toyei kokumisa komba ya Monique kitoko. Par rapport ya bandeko ayo ya diaspora bandeko no batikali kuna balobi ete le 30 juin au soulèvement populaire. Soulèvement populaire on bolo bango kana ba réseaux sociaux. Soulèvement populaire tokomi na soulèvement populaire moderne ya révolution ya nouvelle technologie. Tokomi na soulèvement populaire ya tala chantier Congo Kinshasa lelo na 100 jours eza lokola toza na chantier ouvert. Tala soulèvement populaire toza nango soulèvement populaire ya kotambola kana baraba kokata bandako eza susu te tokomi na soulèvement populaire ya kobuka banzela kosala banzela sika Congolais pour la première fois de l'histoire akomona ba so mouton etikala kozala awa te bakosaka biso modernité soki nini tomona banzela kolanda na likolo te lokola poto biso bana poto tomonaka banzela elandana lelo pour la première fois Congolais akomona nzela mutuka ezoleka na se mutuka eleki likolo ekomona na awa. C'est ça la révolution oyo toza nango mais mutu azali kozelaka le 30 akoki kosala soulèvement populaire na kini ekotikala kosalema te sikoyo lokola bachatumba bakomi na mboka oyo mutu moko kokosa susu Congolais te na diaspora ke oyo soulèvement populaire ekosala ya nini tokomi lelo na mwana mboka tozalaki kobunda na poto ke tozwa bokonzi na biso Congolais ya bana mboka lelo bana mboka Congolais bazwi pouvoir awa yebisanga mutu nini aza na poto oyo aza na makila te oyo ndambo ya Tshisekedi aza nango na nzoto oyo aza na makila te ndambo Vital Kamerhe aza nango na nzoto oyo aza na ndambo ya makila te oyo Chatumba aza nango na nzoto aza te soki osala souverain populaire contre nani contre papa Leki contre mama Kulutu biso na poto tozaki kolela souverain populaire tozaki koconsidere que le pouvoir ezaki pouvoir d'occupation enyokolaki Congolais ezaki koboma Congolais ezaki kotia Congolais na bakasho lelo na Congo nini tozali awa kasho ya aner eza te natamboli bakasho nyonso koluka aner place ezali nakuti aner nyonso bakasho batie mukubu ya pembe peinture ya pembe nadibi mukubu na ndenge akananga je suis né et grandi à Kananga. Vous comprenez ce qu'il y a? Il y a un peu c'est-à-dire que c'est une peinture. Il y a peu de tout ça, il y a un air. Cachou, il y a un air, il mon côté, azana cachot le lo, bakangi pour une opinion politique. Ce que vous avez moutou, bakangi na cachot, il y a un air. Luka Chatumba, nana kende kuluka, na ba micro, na ba caméra, ti na cachot batie et tobi misaye. Mboka oyo comme na sérénité. Nazo profiter na micro na bino, nazo lancer appel na ba na diaspora. Bako sabino teke soki ozwi avion okomi na aéroport bakokanga yo ngai ntango nakomi awa nakei na aéroport Anjili nakei na bato immigration ngai Chatumba yeyo bolukaka nga balobi nono bato aner bakenda makambo na bango makambo esila bana poto bako sabino te na maisa ngwanda na lamuka basi balala lelo nyamwisi a comprendre makambo Chatumba sa koloba na poto ke ezalaki montage basala montage ba intoxiqué batu lokola biso na poto tolingaka classe te biso ba congolais totanga na poto te biso ba congolais tokena poto totanga te tolingaka kotanga ye akoki kotanga titi mukide kozonga na lobi na yebo soka za mwana mobali akanga lase loba ne ke Chatumba lobi yo soko za mwana mobali kitakaka na se kanga lase soka kanga lase kaka lase apa sapatu akitakaka ngunza lokola Chatumba ki nakangi azongi soki asali kaka yango boya na image alors bandeko bazotala balobake bacorrompre yo basombi yo kosomba yango komolo baboto ozodiembela na bako kosomba nga ndenge nini ngai nabundi na Kamerhe nsima bakosi biso na Genève tokimi bana mawa Kamerhe na Tshisekedi tokomi na Nairobi tosali kashi olobi ke Tshisekedi kozala président Kamerhe akozala premier ministre tokokende campagne tobandi Goma Bukavu Yinji toki partout toki ti Kasai mibale Katanga tozongi tokomi na Kisasa toki ba Congo toki Équateur tozongi na Kini toki élection to gagner élection lelo muto asana to gagner cash muto e gagner élection Chatumba za muto akashi siko na kuvanda na poto na sala susu nini muto corrompre akoro ezala ko papa osala katanda ko corrompre et pouvoir eza ya biso et puis je t'informe micro na bino nous avons eu le pouvoir pour 20 ans. Tshisekedi Félix a couché 2 fois, Kamerhe a couché 2 fois, 20 ans. Si vous avez poto, tu as 50 ans. Plus de 20 ans, on va le papa Kengo.
Ils ont confirmé que combattant au combat, on a besoin de se combat ici là, bato basala combat na poto yeyo. Ceux qui va combattre basa 4 na biki. Chatumba ça parmi les 4. Ceux qui tozade, chatumba ça parmi les 2. Ceux qui muni chatumba, akomi na kini. Na kende ki na aner, na kende na deuxième, na kende de miat, na kende ki partout na tambula ka 10h du matin. Mukolo moko te bakangai, baton so bakanga so batote. Combat aburu, pia. Muto ko sel su combat pour na résoudre. To so ko mo na mboka Tshisekedi ayi. Tata na ye abonné 36 ans. Moi na ye, a 36 ans. Habite que un coup, un but. Il y a besoin de choses. Bon, mais tu m'as beaucoup cassé. Na bibi que ça matanga, na bibi que matanga za mo muta polémique. Bande ko no ba député lobi balala na cour constitutionnelle. Ba ko sala veiller, ba sambela kala. Ba toi na boko ngisa bango ba sambela kala. Ba za ko mériter eloko ba loni. Papa, soko loni lukuta, okubuka nini? Lukuta. Baloni N, bakubuka nini? N. Les loups reconnaissent que Tshisekedi a sa président, bango nyuso à laquelle les bazoke na oya. Bakuya bango na nani? Na Moïse Katumbi. Bakuya bango na banen. Na Fayulu. Bakuya bango na Mbemba. Bakuya bango na Fachi. Vous comprenez? Avant de ne pas Fachi, bakuta na directeur de cabinet. Camarade Nangai, Mouninga Nangai. Les gagnants, les champions, les stratèges, les coachs à l'équipe. Oh, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Tobundaki na poto, tomonaki ke ezaki pouvoir d'occupation. Ba occuper mbabi to lembi, Congo na bino yango wana. Tshisekedi yaka, tata na zwa kité. Mais moderne 36 ans abundi, yene motika atiki ba empreinte. Tokutika pouvoir no mutu mususu te. Pouvoir oyo nza peuple congolais. Peuple congolais ngorobani bato bo sanaka. Quand on dit peuple congolais na mboko oyo, en tout cas, aux alamoté mabe, oboyo kolobaka peuple congolais za IDPS. Oh, je te dis la vérité. C'est la vérité. Peuple congolais. Non, IDPS c'est la majorité la peuple. On va changer l'histoire. On va changer l'histoire congolais. Peuple congolais na mboko oyo. C'est ça la vérité. Tala, tango muni tata wana na Welsh, ameki ko saka na parlement. IDPS mutaki. C'est ma sengi pardon. Est-ce que vous avez député à 50 pardon? Si je suis Koukangaye, à combien de kima? À côté avion n'a pas mis balé. Tu continues avion Tokangaye. Tu sais pas passeport Azabelge. Azabelge, je peux pas Naza. Belge. Papa Naza. Belge. Papa Naza. Belge. Aïe, comme député na Congo. On me dit comment des malheurs ne vient jamais seul. Il y a que qui Azo Sakana, président Félix Tshisekedi. Mais il y a que jamais ne m'a attendu pour ça la faute. Tant que c'est faute, tu m'as dit qu'on a des malheurs. Tu m'as dit à côté d'avion. Et Richopian, Adigna Kim, Toké Tokangibo, passeport belge. Yo, ça belge, au combien de députés dans le Congo, on fait la somme pour qu'on soit congolais. Et là, monsieur Zali, en tout cas, on a dit que tout ça en matin. Et là, monsieur Zali, vous a parti du pouvoir. Depuis l'histoire des DPC Banda, violence des DPC quel qu'on depuis l'histoire des DPC Banda, IDPS et Defandaka, parce qu'on a conviction. C'est un parti qui a des convictions. Basala comme ça, on a des convictions à Bango. IDPS, elles ont mon quitté, elles ont marché. Tout ça, dans le temple, il y a un combattant. Il y a un IDPS à répliquer, à Bombat. IDPS, parce que je suis beaucoup depuis. Et bien, moi, j'ai battu IDPS à Bombat. Jamais. Bombat a battu IDPS. Combien de morts dans la partie? IDPS a Bombat, mais IDPS, c'est un parti à conviction. Il y a une conviction, il y a une conviction, n'a pas du peuple. Donc, nous avons expliqué comment une ordonnance présidentielle peut être sujet d'une discussion parlementaire. Depuis l'histoire de Moukilibane, c'est un mais ça ne m'a pas Congo. Mais Bassalini. Bango Bakanisa qui est Soko Medijamba, Dioko Midjo. Bisous Sabajo, Tomela Jamba. Bango Medijamba, Bakasi Bokumbanani. Bakasi Bokumbanani. Joka de Bakumba, Ijo. Voilà, merci beaucoup. Merci papa. Jamba Pombolo. Moi mboka bato balukuna tomoni bino lelo susu boye kolela moni kitoko obaloba ata bana kati ya ndako ata bana bakei me bilembo ya bana tata bayebana kaka lelo kolela moni kitoko témoignage nini ogarde ya malamu mpona moni kitoko. Monique azalaki elembo mpenza ya mama moni bamama oyo tozolobaka ifo bafemme bakoma ebele na politique ifo bafemme babunda bazala représentative. Monique azalaki de la race
de ces femmes-là qui ont besoin de bango pour la représentativité dans Katia combat. Et Monique Kitoko, n'a un grand combattant. Je me souviens que Monique n'a pas preuve na eboyebi histoire à Libulu akoyaka ya azoki mabamasa sinanyo sona Katia combat. C'est une dame qui a résisté. Deuxièmement, Monique Azalaki paye une femme intellectuelle. Moni ba maman ode na zolo ba otuzana bango besoin na combat. Tant on perdre boye. Et ça pas signé. Et j'étais avec Monique Mokolo Kundi, président de Nabiso Etienne Tshisekedi. Tozaki na mausolée, to solo li to yambana qui chaleureusement ce jour-là. Et c'est ce souvenir-là, on a eu mercredi à Koufi, na habité Naza, jusqu'aujourd'hui je ne réalise pas encore. Il m'avait fallu pour qu'on a cercueil, pour comprendre, réaliser, comprendre que Monique Benza a accueilli. Et qu'au Kenya, ils sont pas si cassés. Par rapport à moi, question que Somi Sondier a raté, Badoui Babel Nanga Margot. Babi Balukuna Tebra Kendara na IDP Chibala. Zonga IDP, il y a original Nengeni, Zonga IDP qui se quitte Nengeni, Babi Balukuna. Manque de patience, c'est Zara Nabino de Nengeni. Non. Le lieu n'est pas vraiment indiqué pour tout Zongela. Mais une chose est claire, hein? UDP, c'est un état d'esprit. Moni, ozala na poto, ozala na mbujimai, ozala wapi, UDPS est un état d'esprit. Ndenge nga nazali, naza na état d'esprit à UDPS. Ndenge maman Monique Kitoko azali na état d'esprit à UDPS. C'est de cette façon-là que tozo tambola. Papa na biso azalaki moko, papa était Tshisekedi mutu, ou alakisi biso nyonso nzela. Donc, totikali na philosophie, le reste des abats polémiques ya pamba. Aujourd'hui, Moutouala, président de la République, Azali, moi, il y a eu des pèses. Ouais, outil na idéologie, il y a eu des pèses. Makila, il y a eu des pèses. Bongo, Torbanda Kokota, gauche, droite, tout le bébé pour nani. Les lois au place Fachi Azali, ils ont mérité de tirer na ba compétition à pamba. D'abord, au monde, il y a eu des pèses, Aza déjà autorité morale. Aza sous-souté que aux membres, il y a eu des pèses. Et puis, il y a eu Fachi Nengazana, Aza pour na batunion sur les lois. Aza président ba Congolais, il a eu à le dire. Nabo ba votaye, nabo ba votaye. Nabo ba lingakaye, nabo ba lingakaye. Mais pour ton information, moi j'ai battu campagne pour la Fachi. J'ai aussi voté Fachi. Les images existent. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci. Balandia Congo France on a beaucoup commune ezalaki mwana mboka Chatumba oboyebi na poto azaka na bino kuna na poto na mwana mboka ndeko na biso babi baluku na confrère journaliste Belbert les lois kota na politique à Congo. Merci vraiment mon patron Didi Pumba, merci à on a benga Katia Tatimer double modèle proche winner. Merci Christian Touré Kenzo, le vieux David de Olito Motomoko bien l'homme moko respectable, l'homme du moment, mon vieux David Olito. Merci à mon vieux Roger Louma Bel effet qui se quitte na kata France puis toujours la de Lausanne papi Maïbelanga maman Bishnoka Mishonoka malo tokutani balasima ciao Congo France Bisona bango bango na biso bisona bango ekara molai France.com site ya Kolo Masolo danger Masolo kitoko Congo France.com